Maleka kana 5 mois. Ngai naza na maloba mingi te pamba te na le 4 août 1991 ndenge toyoki na message ya papa Diangenda. Yijiki oye. Le 4 août ezako rappele biso nini? Journée à jeunesse. Pour la nuit, il ne peut pas aller à bien journée à jeunesse. En 1951, il y a un papa d'Angena qui a mingi, il y a un message. Alors, dans 5 mois, il papa a 5 biso yango. Oyo makamu papa Mfumalongo papa Diangenda konti marobi pendant le 4 août 1991 pour ebandelaka awa na Nkamba na 1990 na 89 tant basala bango misato bafandi awa papa skolo tuna sima salaki voyage akindaki poto papa Mfumalongo azonga ki lisusu awa nde ayaka na ba jeune imwe 300 jeunes ayake na bango na Nkamba awa po ete bakoka koyekola misala donc base na ye aki kocreye yango awa pa Mfumalongo papa Diangenda mingi ba jeune bamusu batikalaka ndenge tulobaka papa Mbaki Makala papa Gilles Kiese na papa Maf Nambuki, papa Mbala, bango de batikala échantillon, tikino lelo bazana biso awa. En 1989, denge biso ba jeune to sengaka. Et pas ba papa et que ba jeune passe le kimingi. Misala ezalité ba diplôme to nango kasi. To na misala te ma diplôme zo fanda na 4 na ba valise to yoki yango ye moko papa Diangenda ndenge alobele yango. Mais papa Diangenda alobaka te kolo ba société ezali papa ki solokele. De papa ki solokela lobaka ete c'est vrai ba société nyonso ya mokili ezali ya ngai. Mais yo papa Joseph okopesa ngai ba jeune oyo bakozala liboso oyo bakozala pe balakisi abaninga na bango na ba société esika na kotinda bango. Alors yango papa Diangenda papa Mfumalo papa kisolokele balobaki ete babandana na coopérative. Alors soki tolobi coopérative mingi tozali kotala makamba mabele ba production oye utaka na mabele agriculture ba exploitation makamu mingi ya boa na tango wana papa Nkulutu papa Kisolokele alobaki ete Mbenza yo topesi yo économie ya Lingomba pe développement kuna ndeko bima makambo mingi e abengisaka ba expert mibale na tango wana ya Inibra ba expert mibale donc directeur financier monsieur Kamat na agronome principal monsieur Erings papa Kisolokele abengisaka bango awa na Nkamba na 5 mois. Mukolo bayaka papa Mfumalongo papa Kisolokele bango nyoso misato ba présenter ngai na population et que yeto tinde en tête économie pe développement awa na Nkamba. Ba mindele wana balobi ete bo biso to kobanda po bazaki ba Belge.
alobi toko bandana na agriculture mais toko bandana kolona loso avant to banda kolona soki boza nanu oyo si bosala po ete to banda kosomba po eza la matière première na usine na biso kuna esika tokosalaka masanga nyonso. Donc loso masango eki kokoma mélanger na café. Alors et agronome wana monsieur Rings alobi ke tokoluka lisusu ba agaju. Donc bambuma maboto kazu wana kikongo wana ekosala ba produit pharmaceutique. En 1989 wana. Alors c'est vrai devant bambuta po tofandelaka kuna na ba escalier papa babengisaka bamboka nyonso na oyo tozalaki na nkamba tozalelaka kuna ntango batyenga liboso ntango wana nazokomona mimona nanu mwana moke nayebisi papa kulutu papa a responsabilité bopesi ngai nakokoka te natamusa ebela bato boye epuis nasala na bamindele oyo bakestion ebele ka posa na ngai ezalaka nakende kosala agronomie na bengamisa kuna na Kisangani subile boboyaki. C'était en 1981 boboyaki esikoyo nakende ko affronter na bato boye bayele bilai papa kisoleka seki alobi mbenza na poser kwa question moko soko répondre nga correct na question wana soko zana raison na tiki na yipsi utika to pona moto mususu yebisanga nano moto ya yambo oyo azwaka likanisi ya kosala bakelasi ya kotangisa bato aforme boye ye kelasi nini ya kotaka po ete akoma na niveau wana. Peut-être papa il va encore répondre à la question. Papa mutu ya yambo oyo asala kelasi oyo lelo toza kotanga tokomi ba docteur en ceci asela bo mutu ya yambo wana akotelaka kelasi wapi ye na mutu apesaka ye diplôme maplome wana. Papa nzembo toyebaka na kati ya Lingomba. Papa Kimbangu classe oyo akotaki ya kosekwisa bibembe ezali wapi? Pourtant yende moto apesaka maye mokolo moko papa conférence moko esalamaki. Allez tolobi papa Kimbangu asekwisaki ebembe monganga bato mosusu basalaki wana abe. On peut, le médecin, les médecins peuvent faire réanimation. Les médecins installés à Yekolistan, docteur, on peut réanimer quelqu'un qui est mort. Maintenant, Totoni. Est-ce que, médecin Bazali, oui, les médecins sont là. Est-ce que le médecin, vous êtes capable de réanimer quelqu'un qui est mort depuis 24 heures? Ah dit non, c'est impossible. On ne peut pas réanimer quelqu'un qui est mort depuis 24 heures. C'est impossible. Bon, est-ce que vous pouvez réanimer quelqu'un qui est mort depuis 48 heures? Oh, non. Pourquoi non? Mais parce qu'il n'a pas l'eau, parce qu'il n'a pas le sang, il n'a pas le système nerveux. Bon, médecin, est-ce que vous pouvez réanimer quelqu'un qui est mort depuis 72 heures? C'est-à-dire 3 jours, 4 jours. Vous pouvez réanimer? Non, parce qu'il est en état de décomposition. Mais papa Kimbangu l'a ressuscité. Apprécié Maï, apprécié Makila, apprécié système nerveux. Le kola Mamadina et Mamadina peut assaler abot. Naye, nanalikimaye. Tata Kimbangu. Donc, il y a des professeurs.
ba diplôme nyonso to ezali epai na ye inspirateur ya makambo nyonso to ezali. Voilà. Merci papa. Merci papa. Alors, nde tata moko zwaka courage ekoloba ete papa Mbenza ozokobanga nini batata no balobi bongo yo ozokobanga zalaki papa tudo ozalaki na kikokawa toka donation alobi ke biso toza bakolo na yo lokola bapapa balobi ndima biso tokoakompagne yo bisika nyonso wana kosala misala wana biso nyonso tokoakompagne yo mpe nazwaka courage wana papa Mfumalongo directement alobi ete nazokolakisa bino bajeune eke misala ekoyela bino ekobanda awa na Nkamba esika wana nde abimiselaka projet Mpioka na projet Mpioka nde ayaki koyebisa ngai eke vous allez travailler avec papa Mfuka, avec papa Makela, Léo Makela, topographe papa Charles Masamuna okosala na bango. Papa Mfuka na ntango wana azalaki ne protestant alobi ke papa me ngai nayeli makambo yango awa te naye na nga pèlerinage nalandi camarade na ngai bapapa bafuako oyo bauti kotika biso oyo azalaki aho mpona bato ya paki nalandaki bango nasalaki curiosité naye kodécouvrir Nkamba. Moi je ne suis pas venu pour ça. Papa Diangue d'ailleurs c'est que non. Mais on a dans un domaine mais dans la passion Moussalawana comme tu es intellectuel la passion Moussalawana vous allez travailler avec papa Makela et avec papa Charles Masamuna. La Zwingai Mbenza sikoyo kuna na Mpioka oyebi le solo ja kuna ngalobi oui papa ayebi très bien parce que depuis 1968 papa Mfuma Mbanza papa de Alungana akenda kuna asalisa pont wana eza na Mpioka mbe esika nde alakisaka shit wana eza wana ke awa production ya courant ekozala ye moko papa Mfuma Mbanza photo toza nango awa photo na ye ezali en 1978 si je ne me trompe pas c'était le 13 octobre 1968 nde papa Dialunga na akendaki komona shit wana ya Mpioka esika kora ekobimela me na likolo sikonde ndenge asalisaki pont wana eza korelie entre Mpanga na Vundankama wana nde pont wana ebandaki komona na ete babelge balembanaka yango kosala pont wana nzoka nde bayebaki ke esika wana na shit wana makambo ezalaki wana bango olieke basala pont babandaki koluka makambo ezalaki na shit wana yango mpe bakoka kosala pont yango te me na 89 wana sikoyo bapapa baye kokundola lisolo wana nde atindaka biso na ye papa Mfuka na papa Makela na papa Masamuna tokendaka kuna totali esika tobandi kosala baétude babandi kobengisa baingénieur ya INKIN babandaki koya awa mpona kosala barecherche wana nde papa Mfumalongo ayebisinga ce n'est pas tokosuka kaka wana te na makambo ebele ale ndenge alobeli yango makambo ya ciment mpona ntango wana tozosala misala ya bétonnage ya awa banda na place ya piste hélicoptère mwa ciment parfois bozwi kaka 10 sacs et puis tongo soki etanginga ndenge kaka esalaka olieke ntinsani ezala babandaki kotia basani liboso ya temple mutu nyonso oyo akoki atikali kotia wana mwa mbongo wana 2 jours 3 jours barécolte ake kosomba ciment na lukala okomona c'est rare 50 sacs 20 sacs 30 sacs konyonge yaki papa boni boye ciment muke arrêt de travaux
papa Fumalongo alobi bo sima o bozo komonela motema pasi eza poussière eza nango pembeni awa nde abengi nga lisusu amenza aller chercher là où on peut trouver du ciment la pierre tokendaka côté Luozi na Kimemba wana na se wana mboka moko eza wana Mbanza Sanda tozwi poussière wana tokoki komona na chaud biloko yango ndenge nazoloba boye tikino lelo oyo ezali et puis ntango tokoki kozwa yango toye nango tolakisi papa Mfumalongo asali biso note ya recommandation toke na lokala ntango tokoma kuna na bapapa Mfuka tokomi wana tomoni bakolo société babelge oyo azalaki wana osala baanalyse mpona kotala baputulu wana nyonso ekosala nsima azwi yango asali bateste ntango asali bateste alobi que on ne vous demande absolument rien comme vous venez de Kamba, vous êtes recommandé par son éminence, on ne vous demande absolument rien. Si pour payer, vous devrez payer à ce moment-là en valeur de Zaïre $1000. Mais allez dire à son éminence, nous les Belges, nous reconnaissons Papa Simon Kimbangu. Donc c'est moi qui va payer ses frais. Moi-même, je vais payer ses frais. Allez, quand il va réponse, allez remettre chez Papa Dangenda. Toye nango ba analyse wana, tango toye nango to epesi Papa Mfumalongo Papa Dangenda, siko alobi ke bozela nanu. Atindi biso na Luozi, chauffeur na biso tawona kokenda ye mutakambo. Atindi biso na Luozi, na mboka moko babengaka Bulu. Tokoki kozwa mabanga moko na tata moko akozala kuna Papa Bilongo. Tozwi mabanga wana toye nango ntango toye nango tolakisi Papa Mfumalongo ye moko Papa Dangenda alobi ke oyo nde ekosala bamarbre pour construire Nkamba mais deux couleurs mosusu ya pembe mosusu ya vert mpenza ndenge eza na mise toke nango na Kinshasa na ntango wana marbre eza peut-être makambo nyonso nazoloba peut-être papa tokemboso akoki koyeba tokei oyo société elaki baitalien ntango bazwi babangaka ndenge ezalaki balekisi yango na bamashine na bango bakangi abon balobi ke bon eza mabanga moko ekozwa bino baentretien mingi te po ete bozwa baproduit fini ya oyo boza koluka ezala marbre ezala bakaro donc mais beaucoup foutre le comme côté comme c'est Papa Dangenda qui vous a recommandé vous ne payez absolument rien quand il biso kaka ba échantillon nyonso wana tozongi na ngona Papa Mfuka ezo komona na penzaki mais oyo tozokende kopepisa mbongo na ba italien ko somba ba karo ndenge ningi na ba marbre mais yango penza mais Papa Dangenda tango toye kopesa alobi ke soki bokolanda biso na solo biloko nyonso oyo nde ekozala nde ya bino oyo maplome na bino eza kofanda na kati na ndako mosala nde yango oyo yango lelo oyo Papa Simon Kimbangu Nkiangani aza kofongola biso banzela na makambo nyonso mpemba wana tokende kuna na Papa Mfuka na tango wana batambuka bayibaki te nini tokendaki kosala kuna balaki kaka kirie kotala mwana Papa Mfumalongo Papa Mbenze bayambi biso mais entre temps biso tozwi mabanga mais ezaki recommandation ya ye moko Papa Dangenda ayebisi biso ke soki ye Papa Dangenda asalaka na Bas-Fleuve musala aki kosilisela kuna alaki inspecteur ya ba minere nyonso bon comme ndenge abimaki eke un bon travailleur yango ba mitaki lisusu na Kananga ndenge akendaka na Kananga musala pe bana kosala pe yango wana ti
bapesaka ye pouvoir ya kocontrôle biloko nyonso banda kananga ti kuna na katanga kobima ti na este nyonso ti na ntango wana Rwanda, Burundi nyonso wana elaki mpe bapays contrôlé na babelge esika nyonso wana ya bandaki kokoma d'avance ndenge papa tindaka biso ya kotala baarchive ya bapapa ya kotala baarchive ya bapapa tomonaka même feuille de route oyo papa Mfumalongo papa yange na bana okendele na esika nyonso wana. Donc il connaissait de tout. Mais donc na esika wana nde biye moko papa Mfumalongo papa yange nazo koyebisa biso. Vous aurez des sociétés comme ça, vous aurez des sociétés comme ça. Et si kawana ayaki kobimisela biso oyo mabanga iso kobundisa biso na este wana pasteur moko mutu ayaka na yango alakisi biso ngo ye papa Mfumalongo ye moko ayebisi biso yango yango na message na ye nyonso ndenge alobeli yango. Donc na 5 mois à 89 ans papa alakisaki biso makambo nyonso wana. Mais ngai ba insista ki ngai toi tu restes avec l'agriculture. Tu connais le tout mais tu restes souvent avec l'agriculture pour essayer un peu d'épauler l'économie et le développement de Kamba. Papa qui sur lequel de Kamba. Ta ona yuko kandenga la munumvo ndika mvimba ku Kamba. Kako ikwenda. Na kukende wapi? Donc ndenge alobeli yango na cassette na ye wana biso ndenge bakombo wana na cité. Donc ezali papa Masamuna Charles aza musicien ye mtatikali en vie na makambo nyonso naza kolobela esika wana pe na 89 wana atindi biso place pe na hélicoptère yani ya plein na biso ya avion ezali na aéroport tosala ba recherche nyonso wana na 5 mois wana. Mais sikoyo yango papa yange na sima akoloba ete na makambo nyonso oyo sikoyo bino ba intellectuel faut bosala bureau d'étude, faut bosala bureau d'étude wana esalamaka na centre d'accueil wana papa mama Diamba bazalaki papa Nkoko bazalaki yango na sengi peut-être batumi bale o batikala papa Kima na mama Ndei bobimana liboso fote to bono banano ndenge nini botikala laki na biro wana na tikino lelo ndenge bakangi bina bobimba liboso. Mama Ndei ye awutaka ni Sénégal azalaki na grand marabout si bakendaki kofanda bakendaki koai na 1982 Mama Ndei yo bandaki komona mbongo ya grand marabout osimba yango olia yango na kombo tata mwa apeli Mosanto. Papa na pesi merci pour mokolo ya lelo likambo oyo na bana ko zela banda kala pona mega ko expliquer yango na batu pamba te ndenge batu bazala ko kanisela likambo wana papa ezala ndenge wana te na koloba kaka vérité, rien que la vérité devant Dieu et devant les hommes. Na 81 na 81 na 1981 nazala koluka nzela po ndinga tobino koluka nzela pona ke na France na yebanaki na petite sœur abanaki azaki voisin ya Mustafa ezali mwana ya papa Mansour o bayaki na ye awa wazaki ntoto minene ngai lokola na nazalaki na
tant moi tozalaki fin ba relation ezalaki coupée entre la France na biso la RDC. Bon ye lokola azalaki représenté à ba Sénégalais na kende komona na ye na lobi melanina ke ne France mais pour na zo visa eza problème soko edenga na ozalaka ka na ko le bangro nde Moussafa wana bana osala ba démarche tango ya zo sala ba démarche entre temps albinanga papa nanga azali koya papa nanga azali koya mais pour la première fois aya comme na RDC bon moi j'ai peine moi sinaye moi ce n'est pas une jeune femme na tango wana tozaki ba jeune alobi moi sinaye pas zo ya azali ka peu près yo bon alobi bon na ko souhaiter tango bango bakoya o meka ko aider bango po bayebi mboka te pour la première fois bakoya awa bon ta mususu komona adia moi c'est papa Mansour à cause na peut-être na besoin ya ba comment ba course rosala boko ko aider entre temps ngana osala ba démarche pour Kenya France mo comme susu to vandi kaka lobi te ba utu ko benga ngana papa Mansour a bengi ngai alobi ke azako ya bongo ndenge kaka na yebisa ki yo soko moye zali ko meka aider bango po bayebi mboka te o aider adia ne mwasi o bayaki naye moko susu na osala pe to vandi pe to mikolo wana to seleka peu près une semaine moko susu to vandi to zo la télévision tant to la télévision papa Mansour alobi atali amoni papa Fumalongo atali amoni ba fidèle nenga to zala na église Kimbangisa na sezalaki dimanche moko bo église basamaki na Kimbanseki papa Mansour alobi nanga atuni alobi na adia tunona no mama oyo est-ce yebi église wana soki ezalaka wapi adia tuni nanga bi oui na yebi église wapi pa ezalaka ezalaka na centre d'accueil alobi nanga bongo yebi représentant ya église wana na lobi oui na yebi ezali papa dia Ngenda est-ce que yebi pa ya vendre na lobi oui na yebi pa ya vendre na Monkoto nde papa Mansour alobi kaka lelo kaka boso to sisu kolia mais manga yikuni pa papa dia Ngenda de temps to sisa pe kolia et s'il aller toujours voiture to ke Monkoto tant to ke na Monkoto papa surveillant pe lokola mona ike mupaya munena ye en tout cas il s'était quitté mbala moko afungola ki afin na peut soka annonçaki c'est l'équipe a voulu belé ndé en gros akeno yebisa papa le buko de sabango de to côté ki ngai papa Mansour na adia moi sinaye na ngai papa tamazaki na chambre tanga bimi pa yambi biso tanga yambi papa Mansour le bien en tout cas na tamola ka mingi na ba payer belé et si que nous sommes akini na ba payer to na tala na télévision na mona kayo na ba fidèle na yo yango na mo local na kobilo na RDC na tango ezali Zaïre pour ça na ngezali na mona yo yango na tout ça na mona oyo yango na memi biso awa papa alobi na ye boye alobi en tout cas na sepeli mingi ndongo yo kotala ngai mais ngai na yambaka awa te ndako awa place eza moke mais naza na place oyo ngai na yambelaka na centre d'accueil nde papa bengaka papa Jean yaka azwaka biso ke lotika biso na centre pe minute moke papa après air moko boye papa paye tango papa yaki nde babandi ko solola papa Mansour yebisi alobi en tout cas na sepeli mingi po ndenge na mona ko na ba pays no songa na tambola ka ndenge na mona ko na ba fidèle na yo vraiment sepeli sa nga mingi lelo ko na yego mona yo na sepeli mingi balambi biloko ba mama na ba mankenge balambi biloko ba yego pesa biso to li kasi tango tozolia papa Mansour alobi boye bon ndenge bat balinga ba benga mingi papa marabout alobi grand marabout alobi en tout cas partir à lelo na ko bololia susu biloko oyo bana na ngai ba Sénégalais bazolamba te na banolia kaka biloko oyo e bana wuta awa et c'était comme ça papa après papa bazwaki devoir ba mankenge bazwaki devoir ya ko lambaka biloko soko balambi biloko baye kotika kuna hotel même link
après esalaki mpe bamikolo mpe kamwa mokuse nga mpe ale makambo na ngai ya visa ebongaki na ndenge nayaki kovoyage bango batikalaki awa na papa avant bakende na Brazzaville papa Mansour abengisaki sikoyo mwasi na ye oyo ya jeune femme oyo azalaki na Sénégal ayaki po ndenge na papa likambo oyo na sepeli mingi ne bopose nga pena question oyo po esala ngai pasi mingi na motema po batu likambo ngo ba déforma ngo o nazolo bani na lobi nazolo bakaka la vérité rien que la vérité papa Mansour ndenge zale ko na zaki na basi na 4 un bon musulman azaka na droit ya 4 femmes o azali ka un bon musulman o ya hibike akova na mwasi moko te ba permettre bango akoba la 4 femmes et papa Mansour azalaki mwasi na liboso azalaki mama Fadia Kate kombo wana ndembe aja oya yaki awa na ndei fat o bakeni na Sénégal na bakeni na Brazzaville donc papa likamweza ki à peu près ndenge wana donc après nga na ukiri Dakar na ke Dakar po mwana ya marabu oya liboso oyo mama Fadia Kate botaki comme le pende ndoi na ngai aki na États-Unis bon lokola nga za kolinga kana ke na France papa Mansour yo koloba te okoke na France te malamu ke na États-Unis pa mate ndoi na yo asapeste nga déjà kombo ndoi na yo azali kuna nazaka na mwana moko ya mwasi ndoko kende kuna okutana ozala na mwana wana après ayeko ko benga pe mwana wana aja pa sepela kama kasa lobi naza pe na États-Unis nazaka nga moko naza pe na mwana nazoko tozoko te ba formation soko ye ekozala malamu pona biso ndenge na kende ki mais ne na lobaka ezaka likambo tata Nzambe po na kokaki lisusu na voyage ki sute tango na komi kuna ba makambo bele salaki ke na voyage te mais likambo moko oyo na bosani peut-être pona loba avant na voyager moko mususu papa Fumalongo a évité papa Mansour pas que nous sambela na Kimbanseke bon ngai pe na yaki bon nazola na cité mais na moi na yekuna alobi bon to connaissance na Kimbanseke papa atindi papa Fumalongo atindi ya bobe yaki ayeko zwa biso to ko samba na Kimbanseke beta to komi na nzela to comme juste na limité na kanisi na entre 7e rue ou bien 11e rue papa aja nde mwasa papa Mansour alobi mais alobi na ngai mende ni to zaboye papa Mansour loka komaki déjà mukula zage chaque fois zako mela bakisi alobi me bakisi ya papa Mansour etikali bongo bala musuku moyezali zwa taxi ozonga po que zwa bakisi wana bongo ya ko rejoindre biso na Kimbanseke nazongaki na Kimbanseke nazongaki na centre nazongaki na hotel même ligne na fungolaki appartement tozalaki nango nde nazwaki bakisi wana tango nazwi bakisi na ye na Kimbanseke tango nakomi na Kimbanseke juste tango nakomi na Kimbanseke nde papa akomi koloba na bafidèle alobi na bandimi alobi tata na biso oyo omoni age se pusani akoko vanda na biso na batam mulai te ti na biso dosisaka ntinsani malamu to libéré donc tant papa Fumalongo azoloba bongo ngape na komi tant na komi siko papa il fallait ka benga papa Mansour na mwasi na ye na kati ya efsika bona epa ya zalaki ngape tant na yiko koma na suna Monique orene ke suna tribune moyete na ye siko ko région de bango sika bazalaki papa Fumalongo atuni siko papa Mansour alobi oyo nani de papa Mansour alobi ça c'est ma fille. Bon, si elle comme moi na mona kaka papa alobi c'est notre fille mais na mona notre papa tchanga bon azaka na kimbangi c'était papa tinga signe moko boye tanga tinga bongo pona nina loba sikoyo na kanisi elembo wana o papa tchaka ngai yango nezongisaka ngai na maboko ya papa Fumalongo ndenge nazonga kana ndenge na komikola lelo papa nini eza mulai sino lobi na loba boye na leo za rencontre mais so boko permettre ngai tango na ko ndenge na loba na radio peut-être na radio ndenge na kanisi na ko loba mingi. Merci nkumba mama ndei futikatuka nkumba ya sala yako
papa men kumbu imbe ya katora papa fuma lo pa lingaka ngolo souté mais ton kumbu ko to zaidi bande mais papa men kumbu mama ndey kumbu mbe fo ba tele ndey mbe mama muki wolof ezali ka maman so ba benga mama ndey ba benga ka mama donc ça vraiment kumbu ko beni aludi ki beni nani ki beni mais mon kumbu amni nkenge wa solwa Thérèse kuna kivunda kadi nkati papa kuna mboga nini na maniaga bon na luozi mais na luango mboga ya mama eza na luango au papa de la ville ka foyer ba luango soki za wapi luango na secteur nini na Kimumba luango ya Manianga Merci Nzambe na ngai kopesa biso maloba na Manianga tozali na baluango mibale pe kiluango moko na secteur ya Kinkenge pembeni ya Ndomba pembeni ya mboka ya Reverend Tsumbu oya uti kotika biso kalate tozali na luango kuna lisusu entre Kimumba to Kivunda tozali pe na mboka babengi luango nde na groupement Kibunzi na secteur ya Mbanza Mwembe kuna nde tozali na mboka babengi Kiluango Abanza papa donc ye luango azolobela oya Kimumba foiza na luango ya Kimumba kote ba mboka batata batano ingeta papa bon merci papa de la ville merci papa siko mama ndei na papa kima ndenge nini botika laki na projet mpioka po ezala ki souhait ya papa diangenda et que à partir ya bureau ya projet mpioka wana donc ezala bureau d'études ya ba intellectuel nyonso kimbangiste kuna nde ila fali mbuma ya misala nyonso yo tozala kati na Lingomba ekoki kozala organisé pe orienté eza boye ingeta papa yo papa kima ndenge nini okotaka kuna na bureau wana bakomba tata mwana pe tata Molimo Santu merci nkolo na ndenge opesi na maloba pote na yamela liboso na bandeko nyonso tu bazali awa ngai nazalaka liboso na Brazzaville wana mwana sa ba détail mais c'est possible na loba yango awa na rencontre awa papa Diangenda salaki nyonso tu po na zonga tango na zonga ki wana zali na okene mbangu tango na zongi alobi na ngai na yaka chaque jeudi na centre d'accueil na erona papa Mponda zalaki mokonzi na seka oyo papa Mponda nani président na biso ya Koreki abi na chaque jeudi oyaka awa na bandi ko ya chaque jeudi papa Mponda zo mema ngai place na ye jour moko tanda ko kisi un mois alobi mikolo na yo esili ekoki mais musala otoyoka ki wana yi papa Diangenda zo mema musala otoyoka ki tango na ekoki abengi papa Madiamba yaka awa papa Madiamba ye na ero papa Diangenda zo sasa na nzeta manga na nini na centre d'accueil aji papa Madiamba lobi nazali kopesa yo mwana oyo lokwa na kopesa ye ozokende na ye kuna na bureau na yo kuna fo abanda osala kuna sikoyo tango papa Madiamba azwi ngai alobi te zela na moke azwi papa Madiamba alobi tokende
to bando kende na yemo papa Diangenda ti na kata bureau atuni papa Madiamba mesa ni ozo tia ipo abando sala papa Dianga alakisi mesa oyo albi d'accord o tia aw papa Diangenda simizela abiminga une place na tika na kata bureau d'études yangwana tangu na bandi ko sana bureau d'études to zalaki na papa Diasonama papa Bantala to zalaki na papa Koko donc papa bazalaki belé to ça na kata bureau d'études malamoko tangu na homeli mukekuna ali papa Diangenda bengi susu ngai alobi na ngai yaka awa azi papa Mfuka banzuzi alobi na ye nazali ko pesa au mwana oyo faut longa awa na bureau d'études oyo sikoyo faut boko le fungola bureau mususu ya projet pio kana bongolo toke na bongolo na 3e étage mais pas le bureau papa Diangenda ezalaki pour tant bureau papa Diangenda ezalaki kuna na bongolo papa Diangenda abisa ki fumana kata bureau wana te azi bureau wana pesa wana compte projet pio ka tant a pesa na compte projet pio ka biso siko te bandi ko sala kuna na papa Mfuka na mama Ndei to comme ko sala kuna na projet pio ka kuna ti la ndenge projet pio ka et bandaki wana siko na année na 1989 no na 89 parce que bandela kande awa na 89 wana siko tangu wana biso tozalaki na bongolo susu kuna po papa Diangenda pesa so bureau na 89 bureau oyo aye wana oyo likolo kuna na 4e étage on a na 89 de pesa so bureau wana tito bando sala kuna na papa Mfuka na mama Ndei biso surtout to ndo sala kuna kata ya bureau wana papa yango moni ti na mokolo malelo papa Ndengi projet pioka bulu ba projet pioka biso ti lelo to zali kaka awa papa tozo zilaka na projet mpioka wana yango tozo bino mibale parce que na projet mpioka ba société ebele oyo ba papa ba kotsaki donc ndenge telobi cimenterie na Mpemba pe ba papa balobaka ete fo société oyo bana kosala ba miliki fo ezala awa na Malanda eboyebi likambo yango toyebi yango très bien papa société mususu ebana kosala ba sani ya mbele donc ba porcelaine ezala ba tasse ba sani ya mbele donc oto benganda ke Kongo malonga mambudiki o nyonso na papa Diangenda alakisaka bisika na kiana mwembo boyebi makambo nyonso wana nyonso tu papa oyo zali koloba toyebi yango na ba place pe toyebi papa na ba place boyebi toyebi yango na les 10 secteurs ya Manyanga kuna na Luozi chaque secteur est dans la société na makambo oyo lobi oyo to ko bimisa susu oyo makambo ya ba marbre nyonso tout tina wana kutu certificat officiel oyo l'état apesaka ezali tikino lelo oyo certificat wana ezali bato babanda ko gérer yango papa Lukano oyo azalaka comptable awa na Nkamba na papa Tsumbu bango babanda ko gérer yango donc nyonso wana yango tozokomona eke papa Mfumalongo papa Simuki Mbangu Nkiangani ndenge balobaka na Kikongo tabandi kofutumuna makambo nyonso wana lelo tomoni ndenge na Kunzulu na babilanga ndenge esalami kuna ndenge eko ekeiti bande kwa Kunzulu bakomi okende ko représenter Congo Brazza soit église na France ko représenter biloko nyonso wana oyo kosala biso pe awa na RDC l'état pe azali kosala biso musukusuku balekisaka semaine te bayaka baspere nyonso wana
bayaka. Donc koloba ete nzamba kokosaka akosaka te tolandi yango na message ya papa Diangenda. Makambo nyonso na alobeli makambo bapharmacie bakisi wana esalama na base ya banjete na biso. Et pourtant bapharmacien baza ebele oyo bake koyekola. Papa Simoki Mbaungianga ni ye moko iloko ememaka ye kuna na kananga ye moko alobaka yango rorofia andimi awane osala ngo na Mendes ye azalaki ne portugais oyo tobengaka kinini kya mfinda toyebi yango oui kuna ni makela bikuna bienena kebe una besonga kuna sabo bantu sibe bewa tima kuna kono bati papa Diangenda makambo nyonso wana yarobi ye salama te ye salama fait salama et puis aller couvrir Afrique nyonso ndenge ye alobi papa Diangenda alobeli yango Afrique nyonso. Donc tokozala na eloko moko te ko envier mais eloko nini kaka oyo kitende ya mwindu bakanga biso yango biso kanga biso nzela toyoki yango ye moko papa Diangenda alobeli yango te tokoleka baninga oyo bakende liboso yango président Mobutu na liwa ya papa Diangenda ayaki ko regrette alobi ete oyo babetaki mabanga basalaki erreur baza na mpasi ndenge ezalaka na papa Simoki Mbangu na le 12 octobre 1951 bamindele balobi na papa Diangenda que c'est un être cher qu'on a perdu biso tososolaka kaka biso batu soki likambo yango esalami soki toyebaka pasi bozonga na bino papa Kima yango papa bino ba ingénieur papa azolinga ayebisaki bino te bozongisa bureau d'étude eza boye kolo makambo lobi ezali ndenge wana yango makambo tozozela nyonso ekangami kaka epai na bino papa si afungolaki ayebisaki bino boforme bosala bureau d'étude mais bosalaka yango te bosalaka yango te nini esalaka ke bosalaka yango te kolo bopesa biso makoki mpo totonga bureau d'étude wana mpo biso sikoyo nde tozali makoki eza nango te bozwi makambo na bino nyonso to bokangi soki bofongoli wana na ntango moke tosali yango bolingo nde ezangi biso eza boye te bolingo nde ezangi biso papa Simoki Mbaungianga losala tout alobi ke bureau d'étude wana fo ezala mais sikoyo biso ekoma kaka oyo cope na nga nazwi ngai moko eza boye te bozonga na bino papa Kima merci Nkolo na mama Ndei merci makambo nyonso ndenge papa azokobimisa ndenge ye alobeli yango na ntango wana na 5 mois bapapa balobi na agriculture na misala nyonso oyo topesi bino il faut bosala yango ye moko alobi yango papa Diangenda awa pembeni ya nkamba basociété eza ebele mais biso moko tozomizongisa na nsima mpona nini tolingi kaka baturbulence tolingi kaka loyenge tolingi te makambo oyo papa aza kotinda biso papa ntango koloba tosala boye jeteki alobi nini biso tosalelaka boye yango
Ah, papa limisa ngai. Ko jetiki papa njia soki baza wana ba yemba nanu nzembo na soki bazali. Jetiki. Bazali? Webi nzembo ngo. Papa esi afongoli nzela ndenge toza komona. Tobandi nana babilanga. Ba ingénieur babilanga. Ba société azoko bombe la bisote mpemba ya ngwana. Pemba. Kala mingi toto komona société ya basani ya mbele ebimi lisusu. Ebimate. Wana pe papa ngenda ndenga lobelaki ati ba formule wana ezali teke basani ebana kopanzana. Wana ata obwaki yango koya ekopanzana te. Eyate. Oh, bamindela bakoma commercialisation yango ndenge ke soki basali ya makasi ekosomba masusu te. Yango basalaka oyo ke epasuki osomba su mosusu. Jetiki. Botika kolanda bijaleli ya mokili kokotisa yango na lingomba ya nkolo Yesu pambate lingombo yo mingi bajali kosala na ndenge ya mokili zokande maso esalamaka na nguya ya molimo botika kolanda bijaleli ya mokili kokotisa yango na lingomba ya nkolo Yesu pambate lingombo yo mingi bajali kosala na ndenge ya mokili zokande maso esalamaka na nguya ya molimo boye zali pwete bonzo kuna tosalaka nde boye odosi bosaleli tatalo batosala boye zali pwete bongi nde ezala boye odosi bosaleli bana botika kotyaka makambo ya mokili na oyo ya lingomba soki nalobi nalingi nasala boye bino boleki bobebisi nazali kotala nalingi nabongisa boye oyoki boleki bobebisi nazali kotala omoni nanu kanda na ngai te nalobi nakozonga nsima te soki natoli mabele na mabele putulu na putulu nalobi nakozonga nsima te soki natoli mabele na mabele putulu na putulu kono pesa likambo boye ezali pwete biso kuna tosalaka nde boye odosi bosaleli tatalo batosala boye ezali pwete mbongi nde ezala boye odosi bosaleli bana botika kotyaka makambo ya mokili na oyo ya lingomba soki nalobi nalingi nasala boye bino boleki bobebisi nazali kotala nalingi nabongisa boye oyoki boleki bobebisi nazali kotala omoni nanu kanda na ngai te nalobi nakozonga nsima te soki bojoli mabele na mabele putulu na putulu nalobi nakozonga nsima te soki bojoli mabele na mabele putulu na putulu. Merci, je te qui bokoki kozonga na bino.
akozonga so nsima te eza boye te soki alobi yo bebisi asali nini akomisi eputulu papa oyo bazoboya na bango soko tindi aboyi na ye kokanga miso te akoma na eputulu poso bazoyoka te o papa yangeni asi alobeli yango na message na ye toyoki te toyoki te yes fongo na makambo nyonso yango papa simokimba mbianga nazotya na exécution afongoli banzela ya belebele afongoli te afongoli te na ntango afongoli atindi osala ndenge atindeli yo soki osali le contraire putulu wana foti na ye te avant nga papa na telemi na nga wana na mokolo lelo kombo tata mapitata molimo sana Merci, Papa Mbenza. Ton l'indignon, ça est clair, hein? Programme ezali bongo dinge ba papa balobaki. To sala pe ya biso moko. To sala bi to sala te. Ngana zotinda bateau de pêche. Ba mama basali oya bango. Apaki, bo sala bi o sala te. Sikoyo na komi prêt. Toba no sala farine ya ba poisson. Ezalaka. Omoni boyebite boza kidibe. Po wana eko sala maka tobanda kosomba lisusu yango te biso moko. Bateau de pêche soki ebandi poisson wana tobanda kosala oyo tolobaki tobanda kolesa basoso biloko mingi soja ezali loso ezali basango ezali biloko mingi oyo ezali ke toza kozala biso moko tobanda kosala tokosomba lisusu te apaki tokosomba bio tokosomba te moni place na telemini nde yango wana tosala ya mingi mpemba kinkewa bisika nyonso wana mbanza nsanda ndenge papa Mbenza alobi basosiete ekozala mingi pembeni toza bachômeur misala ezali yango tozozela mpe mabondeli na biso tozokoloba Nzambe azongisa biso na place na biso ya liboso ezali boye bongo ntango Adamu azalaki nayebi te papa pasteur elenga na liboso nga natunaka mituna nga naza pasteur te apasteur bongo ntango tata Nzambe asalaki Adam atiaki ye wapi na jardin ingeta papa ntango nini Nzambe azakenda kotala bango na heure nini na 16h ingeta papa esika oyo likambo wana esalamaka te mpo nani papa yo ozali na biso na molimo na nzoto biso tovandi awa ozali kosolola na biso na molimo na nzoto ndenge yango ezalaka na ebandeli ndenge wana mpe yo ozali kozongisa mokili na yo yo na biso yo ozali koteya biso yo ozali kovanda na kati na biso parce que nkolo yesu alobaki ete molimo mosantu akoya kowumela kati na bino libela
Molimo mon centre, asi aya ou bien ayate? Yo yo. Ndenge yo zali na kati na biso, ndenge wana, molimo mon centre yo nzamo zali kati na biso, zali kote ya biso. Eloko moko échanger zali te. Nzoto yo lati, molimo yo zali. Tele bela ko sala kati na biso papa. Likamo wana na kati na paradis terrestre. De okomisi biso wana nkamba Yerusalem. Tozali kaka kotonga mboka oyo te okomonisa nkemo na yango ndenge yango ezali. Voilà la réponse de Kokopes. Papa, na soirée, na 16h, baza okutana, yango bokota biso soirée. Pourtant soirée bandaki démonstration spirituelle et monanaki. Biso to lokwa to saki na matete na papa inspecteur akufa. Papa Yalala. Na ba monseigneur na campus baza ko ya soirée. Donc ba sac ya ba kisi longwaki. Eri nguya lungaka ozongisa biso mais muto sala kaka muto papa bobo bisala biso. La soirée to abandonna ngo be orke ya bonde mekaki kumuke ko lakisa biso que solo nzambe akozala perepere na bana na ye soki bakotosa. Tango biso to zalaka na soirée papa pasteur apesaka mbote ya soirée. Pasteur oyo akopesa mbote bobele oyo yo osilaki deja kosiba loboko na ye wana nde akopesa mbote. Ye azali kopesa mbote kasi yo zali kotia elemo na mwana nyonso na moto nyonso to akoti soirée. Ndenge zalaka ne bandeli ndenge pe yango yo zali na biso. Tolandi makambo lobi po place nga na kendaka ya nkolo Yesu. Tongi dege toyebi ke kuna na likolo batikala te. Bongo bie bongo te. Bongo papa. Mais oyo esalami na nkolo Yesu. Nkolo Yesu akufi. Mama oyo abotaki ye na bandeko na ye famille bakenda kotala sika bakundaki nkolo Yesu. Batali libulu apamba na nzoto eza te. Dieu azonga na ye na likolo. Nkolo Yesu azali kati na biso papa. Papa ezali Nkolo Yesu apesaki déjà explication pour te comprendre ma ekosalemela na ye. Jean nani Eli amataki, mais Eli akota amati, mais Eli ayaki kozonga alati komo mosusu babengi ye Jean-Baptiste. Eh bien, avani na kati na biso. Nkolo Yesu akenaki. Mais ye moko alobaki nakosala na bino elongo mokolo na mokolo ti kino suka na molongo. Ye ayaki mpe ye azali kati na biso alobaki nakotika bino orphelin te. Wana ezali kaka mabomba mi na yo nzambe biso tokoki koyeba te okei kaka obaloki ozongi na yo kaka ndenge wana ndenge yo osalaka otiki kuna na Lubumbashi ale oyawa na nkama kaka ndenge wana yo ozala. Nkolo alobaki Esaïe chapitre 19 verset 1 abiti nkolo tango bamonaki nkolo amati azwi direction Afrique. C'est-à-dire nkolo azana biso awa ya azana biso en Afrique parce que déjà Esaïe amonaki yango avant kota. Donc tolo babango nyonso bazali awa. Bazali awa papa. Bakabona kante papa. Poto yibika tata kimbango molimo centre. Botami akoli akangami akir azongi lisusu awa. Bazali kaka. Donc bango nyonso bazali awa. Bazali awa papa. Papa na nzembo toyembaka na jeteki toyembaka nzembo na mubu ya liboso nzamba kitaki. Donc bango misato bazalaka esika moko. Oyo soka kiti bawana mibale babatami. Soki mibale amonani o ba mibale na bazalaka bango soki moko amoso sala bango mibale wana baza kosunga. Donc bakabonaka te. Ndenge ka bozali ka wana papa.
alors que nous vendons ma canisse na bino comme mosika. Merci. Merci papa. Donc omokankamba salaki mingi. Ale faki betano nzembo omokankamba. Faut te respecter un kamba alors. Bazalia ouais. Bon, et là quoi ceux qui te bungisi yango parce que kozonga bien kozonga te. Malamu to simba iloko wana makasi. Ale mokankamba. Ah, makambo elengi, hein? Tata Nzambe asali Adam. Azaki kotala bango 16h. Tango ba babisi Adam bakimelaki wapi na Angola. Eza bongo, hein? Angola ezali nini? Mutu, hein? Bongo wa. Bongo na Brazzaville. Ceux qui ont négligé au BBC Liboum. Pas cité, hein? Alors. Liboum nde biso. Moki mo bibo ko ya wapi? Ah, papa balobi botonga kaka Yerusalemi. Zola late butu moi. Bako ya kaka wa. Kasi tolobi zama salisa. Bobangi atata Nzambe ezali nini? Esika totelemi nde yango wana tosilisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Sikao etikali
Tsintsani. Merci. Kimbangisme oye! Bajeni oye! Ozo kotala! Toza komona! Oyo akokosama na ye lisusu etalise ye moko. Tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani tangu auti kofongola temple ya centenaire na Lubumbashi na Kinshasa lobaki likambo lokola botelemi botelema libela lokola bomoni bokanga lisusu miso te bayebisi biso soki omoni Papa Simon Kimbangu oyo mususu okomona nani Kolo Yesu bika tokubikeno moko totonda longi tutambudi kwa tata Nzambi muzola kwa seye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba protocole protocole sanyawa mama makuna batata présence batata na ngambo mama na ngambo présence batata toleka moye batata toleka moye toleka présence batata pai ba mama pai toleka présence batata pai ba mama pai